www.potonapoto 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 www.potonapoto. Merci cher Anante Nabino ni surtout besoin kata Nabino ya kolanda biso vraiment na site à makas 3w.potonapoto site ekangi ba site nyonso vraiment na bosanité na ba conseil Nabino nyonso o bozo pesa nga ba conseil nyonso surtout bozo loba nga mabe na malamu vraiment nazo nzimango vraiment mais nazo longola ya mabe nazo zwa ka ya malamu. Merci na boss langa la mine donc vraiment na peso bambote beli musako na kolo journaliste du Saint-Esprit pourquoi pas yemoko mère Flosibe la mère Flosibe la motema jeunesse du Seigneur na bosanité ko dina kabemba 30 giga ayima ye manenda za ko 30 giga na bosanité Fanny Bongenda vraiment na lingo makasi Fanny Bongenda place ozali na bosanité yemoko vraiment yemoko madoligo di pourquoi pas na yemoko Christian Bella merci na singa kitoko oyo beteli biso oyo obinisi ba mama na sota Dar es Salaam ba mama na sota Tanzanie na state banana sota state bazobina ba papa ba mama vraiment na dashindwa Christian Kabemba na peso bambote bele kandenge zala nango toujours nga bombo sinta de coups de gens bien chargés na kotaka pe na bimaka vraiment na makaso binu opesa ngai na kenda kokota lelo oyo nazanga moko te na plateau nanga nazana ye moko vraiment obino boyebi obose planer vraiment makasi vraiment Mosaka vraiment bino moyebi moko vraiment azaye wana parte parole ya BCBG vraiment yango na ki na katanda kunaye na ki ko suspendre ko visiter na ndaku naye yango tozo partager pour le moment papa bonjour vrai chéri cours de jamais mais ça c'est pour nettonda na mundu yango quoi. Ah oui merci bien papa langai impression na ezani ni na bato surtout azolando na site na so Potonapoto. Ouais na pesi bon nombote bele bala na site pour le artiste na parler puis aura information na source et puis bah non conflictuel bah tira ba titre c'est le solo ndenge rozala et ate monsieur ba comme ça le roi ba site na ba photo cimetière mon photo cimetière à Lukuta au mona Pepe Kaleto Luamba bazotala na photo mais na kati ngoma mkoa donc monsieur ba koma bongo donc vraiment faut titre mais les solo mora bien na na kati o kazo kosa na eka pour batala mais bien ko sala msano kitoko Potonapoto on beta ki benga kinga dona biso n'hésitez nga bien tu benga nga sona 20 minutes à 30 minutes nga bien ka to sala boulot pour to za pona bino ba comprendre l'information mouvement ndengezali ba comprendre makamazo le kana na kin ba comprendre auto za ya papa chéri voilà msana nga ngwana. Merci beaucoup Musaka vraiment na kei no kitoko oyo vraiment oyo zanango vraiment Musaka lelo ko yebisa biso pe ko yebisa partout dans le monde ba on surtout bazolanda yo un parcours artistique na yo Musaka banda wapi auteli wapi to abimeli ne kamba mona BCBG to yebite yo no ko expliquer biso pour expliquer monde mumba o bazolanda. Bon, merci Ming, la répétition la mère de la science, au baïbi, très baïba. Je vais poser dans les balles, il faut qu'on ait balayé, pas na bino, on va pas nous dire na fleuve, il faut qu'on ait fleuve, bon dans la fleuve. Mais bateau va quand même la régie des eaux, même bateau va quand même la régie des eaux, va facturer à maille, va quand même la snell, va facturer à courant. Donc, le robot quand même le Potonapoto, tout est beau comme ils sont là. Naza na dévolé, donc je veux dire, Naza comme on a blanchi à ma vouzi, papa za Congo, maman za Moluba. Maman kamona persona makufa defense na biso maman akufa kamona papa ne pembele mavuzi donc on a 50 50 de balobaka mais en bref na congolais et puis nazwa comme Mosaka pour tolérer ndunda na master nga moko ya master et puis ya ba itamba beza ouf no lendunda Mosaka na kwanga nga na melaki soupu nyonso tanto ki ba petit na beta bale
abinanga loko meli soupe natika na kwango na maboko zo komba mosaka alors il y avait na production na sopa na cha bien ngara mosaka na silika pe etikala na noka nsake komba ngo na silika ngo mingi nzo kombo tinanga ke na zo carte na zo mbongo na western sans identité basoda so ba kanga ba fo batika ngana le kana po bikina ibarati et puis komba on peut donc bien on te pesanga moi le lupemba mambe belebe donc na ya na mabeti na stade avant ba Ronaldinho ba Cristiano ba Messi ba trésor tout ba chamanino ndanga bolo na première division suka bale pas na zo comme Mosaka donc moi je suis succès na musique donc je comme na musique c'est on a yana comme na musique donc na yana succès na musique na côté na musique était sur la TV5 de na chara vitabi premier BF itambo na chango na côté musique était parce que la singa ndenge tomatine interne stade donc na yena comme na nga nti ba vete sa d'alliance aina comme na OK jasa abutina Makizar chef président Makizar vema muzie na kolemba muzie wana donc vete sa toi le roi bango ba ina succès na ye na OK jazz à ce stade OK c'est moi le Makizar le roi Dido Yongo ba fait Dido Yongo tanga ba déjà lola mwana na nga liboso tala kamukumba simana yo ozali mobaliro nzokolemba kamino na ete ay ma redonner tout mal ngwaka avant ya viva donc ay viva na succès ngaza ba jar wana donc ye musique na combo na succès déjà alors papa chéri a fouli kaka na ete na banu taeta ngandi batutu ba ete nga ya na combo na ya dans la côte rasta de fele pour na bibale na côte ra musique au fele pour na sala monde musique puis na parole mais musique ngi nzoto nanga et ben toujours ko luka et bimandenge Jésus donne le roi ba Jésus mon Jésus aya na monde roté hein maki menizier pe na menizier de Jésus sala ba kita sala pe bambe tout à ce quitte Jésus à sala tombe de Jésus sala le rola là aux yeux pour vola là mbe to Jésus sala le rose pour vola là pour ta le boronné na moi sainteté belé donc on a bon na ya musique na combo papa chera foulé en après c'est une impulsion na courage na ngape sumoko koluka place TV Josali pas bino bozali na le kaka pour musu ba na combo mais ba bimarate ba vana ba palais ba le karaté roye ba na pe muké monite bino ba fi ba bima ba miss ba le bino ki tote donc na talonga bi mais non tanto so c'est fois ya na mwana mbali pour ça la beauté ba lingo mingi on attend na beauté belé mais au moins obimi miste or miss le gona ki tote miss le gona courage akende parce concours ezalaka de miss le gona basi na courage ak beauté to le gona basi na biso nyonso maliki basi na courage akende pas concours ezalaka donc bref na yana kombo et puis après wana na za biso na rojenga de fidélité na biso et futa na compte que tu auras porter parole tu na banda na orchestre tel na kenda ki tel mais ngai rojenga na master ngabe kuna sanka de kuta donc na yobi ba to yibani kan na ba wenge BCBG tilelo na wenge BCBG 17 ans 17 ans via fidélité na kenda orchestre moroté na banda na orchestre moroté na bima pa moroté papa chéri 17 ans ouais fidélité donc parcours na ngai ngwana na papa chéri bana marmo papa chéri porte-parole parolier chanteur artiste au grand complet pour na sala raki na sala animation na sala théâtre na sala publicité na sala chanson na corriger nzembo na pesa cri et puis donc porte-parole à boina azala raté azate peut-être soit aux alara pour 50 ans pour l'homme te rejouer les lotés table te rejouer les lotés de vidéo sur nos orchestres nous porte-parole netinga de folie quoi comme ça au bon de papa le tombeau peut-être am sous même ligne tente qu'on a tala comme porte-parole pour nous proverbe ne reçoit pas naï tant aux milliards na mouvement na musicien na monde la musique mais ba compte arabe sur la classe en 3 personnes ti lelo ba tout ba ba classe mo biso ra classe en 3 personnes papa le tomba Mosaka et papa le tomba est grave mon quoi bongo wazé quoi venanga wazé quoi et puis Blanchard Mosaka donc des leaders na porte-parole moko et d'autres classes on aura 3 personnes mais tout ba tirer ba classe moko ba tout ba na monde ndule biso ra ba parole toi biso 3 ba chanteur parolier ba porte-parole parler pe nganga moko donc na ralo lendo atana lena zo baluka mon na zamba mtajwa poni ara lion tous les niama ba vivra na consigne pour zamba consigne pour mela pour liambango pour vivre mbango donc faut bolo so lia ibomba de mbango pour lui robima de pour umela mbango pour lia mbango faut quand le peuple lia falanda le peuple lia falanda mbango donc l'unique nyama na zamba la raponga loti lion pour tous les nyama babanga rae moi mkenzo mais mimi lion donner tinga na zap na l'aise et son na zate mam na lo baga mutalo nga pour bamsu ba mbalo baga bandero le recommande à trobeta les 3 na bandal il faut le bango mais c'est pour oloba c'est pour oloba qui pour oloba na proverbe oloba qui admettons oloba qui na vie cause l'aiguille il y a seconde te na montre so aiguille seconde na montre bando occuper oté le cause l'aiguille ta minute to air pour to rara air nini bombo senta bombo
heure ni panoro 10h30 minutes mais tu regardes jamais mon talibao 10h30 minutes 25 secondes moi il faut assembler toi ça pena hein toi ça réparateur va montrer quoi. Ah oui, ça va, merci vraiment, merci Nabino ne surtout maman botu kolandama parcours ya musaka vraiment na bo santé kopé ça mbote na bato surtout ba soutenir biso o balemba kotika bombo Cynthia te vraiment na pesi donc c'est création ta comme toi zo créer vraiment azo créer bombo Cynthia vraiment makambo belé pe ya minene donc création big Sandra mokolo vraiment na pesi bombo te belé pourquoi pas yemoko Adam Suluzolo cordo ya solo na bo sanité yemoko bibi Shikalu vraiment place aux alliés na peso bambote belé pourquoi pas yemoko junior mukoko place aux alliés vraiment na peso bambote belé le mosaka so tobi total bien otuko betela biso parcours na yo o la kiso place outa na place pe lelo okomi oyo aux alliés vraiment pour battre so ba mosaka ba yebi place aux alliés battre so bazola na biso mais to kotala bien bando kota BCBG bando zala lelo oyo ba ekopesa amina yo ba pesi champ mais tomba pesa qui est champ wana vraiment yo et ça là que on ndenge ni o se sentait ndenge ah na temps tunga na salinga ba pesi ngate ba keka ko pesa yo vraiment yo kwa on mandeni na ka pesa la chanson te nga pesa la chanson te muta pesa la chanson kwa ko tanzembo na yo o te mwanzembo lo na kati mais nzembo ba biki nzembo wana iza nzembo ya musaka autant habitant to sali ki ba pesi Roger nzembo nga ba pesi ngate mais deuxième fois zo nzembo yango te soki na siliki ki na oya mi bale na siliki soki na siliki na oya liboso te mbe na siliki pan te ya bona palette mère albi père albi faut client ndako apesa ne mwana mi bale mingi ki mwana misatu moi mbalo bani le ponze ya papa. Je ne parle pas. Kay wana za nakakese ke papa lingi mwana ngo makasi yango esala mabongo. Tout moi faut luka papa, mukuta na papa chéri tourner ba question, tourner bo ngai na vandi so bina blanchage zo nzembo, na zo nzembo. Ngata kwa voiture. So matin me mangate na tempa na pa imoko. Donc so mo matin me manga, mo ba ko mo na bandali ngo mo na yolo. So bina me manga yo te 4 jours, na va na parking. Donc mon question est bien posée, je suis mal placé à répondre ngo. Ozomona donc on a le bandit to ba na proverbe que il faut pas me faire avaler quelque chose que je n'ai pas mâché. Donc dundi sangé lo na tafunité. Moutape Saranzembo comme papa chéri Binadama Motopamba Salvatore aide de la patrie leader à Pembe leader Mofoudé papa Yoshi papa pesa pour ça nkolo ozwa chance okuta naye otunier ah nini na boite yazane papa vraiment na kekotuna fuji ba bram bazu ba deuxième nzembo ba petisa nga chuda bazu ba deuxième nzembo donc pourquoi pas bazo pesa ba yeneti 12 après nga ba 12 après nga la bimisi ba pesa nga ba on a les on fait la TV mais kolo orchestre yangati ngaza simple porte-parole roi Roger le rôle à Sankara ceux qui préparent chez Rabi le Moussaka zo nzembo na zui mais so Rabi nga ko pela viso zunu nzembo te ngasko pomela na ngoni na lingaka ba amour propre na force aka amour te na force amour te même pas la bolingo na kabana pe na base belé bongo donc zulu kanita la ndaka yo wana ba po ba basi mso ngabolo zulu banga petit on saka nga te nga nazaka na c'est que ma et papa chéri amour propre ezaka pas Roger ngande na zulu ba côté nanga. Donc yé moko mtako yeba yé mtakabula nzembo yé mtapesa ka voyage yé mtapesa ka tout ngati ngati je fais que travailler donc tant bien ngana sala na sa top nga blancha na personne nzembo te na bona ko c'est makambo na bi maneti mwana malamu na zuma lo ba moko yé zo kanisa na te ngana lukina ko so na mission te moko lo kozwa chance okuta na binada mamoto pamba yé mde mtako pesa réponse pourquoi na pesa mo saka nzembo te etaka pa na ko tu na eto na yé nga penza donc nazaka bo la mission na voiture so ba matinga na va na parking donc so ba pesa nzembo amen ba pesite alléluia voyager amen voyager était alléluia moi je fais que travail ceux qui n'avaient pas peine de na pesa yo maso ma total bien na kata famille moi ozana mwana malamu ta papa vraiment azopimelo ba biloko ebele okipe na ote lelo ceux qui total bien vraiment ba bandel mokili manza maye ma bandel mokili olingaka un jour ozana ka par tes paroles ceux qui nzamba lelo abandela mokili non ça maman ndulete sinon dans ça ndulete poigne pour ceux qui nous les métiers moko eza eloko moso ngosalango faut ça l'opération mutema ndule ya roi bolingo faut pas ça l'opération mutema musique ya roi bolingo mona bolingo so ko timbeto bolingo ezalaka
mbeto bolingo za na moi difficulté bolingo za facilité mais mbeto bolingo ndem tala moi difficulté o kanga papa na bambanda o kanga mutema o tala ba numéro papa ba bengi o kanga mutema leso ba bande na muki na sa musique te po musique za na moi makambo moko belé na kutani nango se pesa nga pe na moi mingité tsumba baba na mukili lelo na koluka na politique trop na politique trop na binzalanga politicien to na kozala docteur na politicien docteur to joueur pende na zalaka monde ndu les ans makambo moko boye la mission fausse opération basta l'opération lelo ma ils ont moi qui attend moi no vraiment lingi lelo ke papa nga ifuna sala ka musalo yo sala c'est que o linga musala na te nga kutu mwana ngai na bota na âge ya muketro na bota na kokisaka ta 20 ans nga so mwana nga opesa nga âge mo ya libele mwana nga aza kutu chanter ayemba danger mais to beba na ne ka pona mama musique to beba na ye lelo to soana na ye e moto lo bana pété na lifanto na nga pona musique ka wa mwani nwa nga ba mbale mwana mbale yo sanira la blanche mwana liboso blanc pa nga mwana soza na ba blanc te sekaza yanga te mwana liboso blanc mo papa blanchard mwana liboso blanc na et mi balé sanira la blanche la bota na 18 ans comprendre et donc moi na nga to soit to un problème parce que c'est que nga na brasta nzela wana hein makamuna mona nzela wana na lingité yo mona omoni soki ozokenda mais lelo la passe parole omoni soki yo les cas bazo kanga na bujala oui yo du chance bon bujala kanga na kimvula yo na lusambu donc là lusambu bujala kimvula bazo kanga na bujala yo du chance okomina kimvula moni mutu mawoti maindo mazo ya lusambu ba venir ko ngama obsete ngaza na carte électeur bakanginga na l'équipe pour la corrompre yo ko lekate po oza na carte électeur ti avant la repète papa j'ai bien naza moi na buta na 18 ans ngai moi nga azape chanteur aimbaka akoma oyemba eloko na tuteka ngama forcer noko vide chiki petit tika na mondo wana mamoza na mondo na oko kangote eko simba ti et puis venir que présent na on tanga komba dépliquer et puis venir que yemo présent na enanu alongwati aza jeune mabandi musala wenga munene pe net biso malongwe ngaza na wenge ce que ça bien pourquoi on linga sala ngote na linga sala ngote que tanga no chiki mbonga moteki musicien za kwa mbonga moteki mais utu ko ba c'est que moi no vraiment attaque ki teti ayoka ki papa na été lelo ke asalika ki mutu makasi akomi na ye et pas ya déplique oui bazo ki pas ko yemba na legi mo déplique na ngai na linga kata yemba tanga mwana ngana ko yemba so ba tanga pona linga kata yemba linga po beta te masonete na bet première fois na vie na beta masonete ko yemba ne ma aleki depuis mais so total si c'est depuis depuis kaleki à part à collègue na ko yemba bo aleki depuis depuis ka copier ne voix falit parce que fallait être ngwanzu ya bien ti ngandi makete ngamo na ndi makete ya solo wan so tozo ba po moi no azakuna to ngandi makete ngandi na ba copiste na sepela na bango te ba copier kana sepela na bango te yemo depuis ka copier na fali bon chanteur zo copier fali na kufite do ba copiste na ninga bango te moi na nga aleki ka depuis te moi na nga pa ba leader ba chanter be na yo ka ba yemba na pa na biso na orchestre be la leki ba no yemba ndeti banani na linga ta yemba te naza tanga polémique te na biso ata bon aza na belle voix mais na linga atanga classe parce que na sani monde de musique au monde de musique ezo me pesinga na ona monde de musique na kolinga jamais moi na nga sibirango mais lelo papa ni olinga vieux luamba lekinga oui tabule ya lekinga fois 8 milliards papa vieux tabule luamba le bana tevabi moi na ne oyo a musique à décevoir et a chance te balba on a tombe ne bango kasi lelo pe ton moni moi no a décevoir yo mais yo pe kande luamba le siko yo tango omone ke moi na koti na monde musique tango pekisa ki o pambola ki ete tozo kende karate tozo kende to koti na makamso o pambola ki to pour faire l'émission ba tout la ngama moi na ngebele bref na linga te asa la musique parce que ngana zawana onga mona musique na kolinga te lifanto na ngamona ngo na mona ba présent tout ba kumisa bana bango ba vide ba chiki ba présent tout ba kumisa bana bango bazotanga bien ngala robeta ya ngata zo yimba alors yango mona ngaka te ta ko kipe makambo petuana na maman na musique parce que asa la chiki mukolo ko ni comprendre nga arondima eloko na lo banaye moni ngulu mwana tunaka e maman pourquoi peut-être na répondre à souka peut-être on a l'essentiel non te répondre makambo na musique te donc oza premier mutu ngana répondre na 17 ans
Donc ngula tunaka maman nae maman pourquoi mon nom est Moulaïbo? Maman répond d'ailleurs c'est Kola bon tu n'auras même question. Moi en tant que maman tu n'étais autour la question moi vous tu n'auras pas bossa na point moi habiter maman moi là tu n'auras pas mon nom recommé bon. Da fait on a moni na ndule. Na rolinga jamais moi na ngamo. Ce qu'on comprend comme c'est comprendre raté wana. Musique na mino faut musique alors bolingo faut pas le personne mutema. Musique ya mambo belé peut-être te c'est pas ça pour dans mon esprit. Naibi koluka naza parolier na ninga ya neboteka nzembo nanga neboteka maloba nanga na ba bloque ba facette belé ngai Blanchard à part on a tika électricité ngai musique ezaki do connaître nzoto mais na dip na kezo sous dip ya électricité na kezo ba INPP ti lelo net parler na ngomona ba mindo tout bon film ngomona mindo tout ba bloque tout ngam na sala na ba parler belé tout na sala parce que chikeza donne se retrouver na pays moko boy papa chéri azati na se retrouver mais ce que ceux qui yo quand meka ndule na libéro vie abozomo na bino venir ezati mais bozomo na bosala ngo lelo musicien comme aneso kangi le chelo kalito kangi suki o comme ndoliste mais ndule foyer bango zala na ngona no ngaso na ba des proverbes mbena sila hein na 17 na sali na bandi anemo kona sanka de kunta na blaze élément na roger na 2 ans kaka vero jani wa mendo king tekla esima na biso to yakiso ici sa pamba après ba Laurent Fabrice tiba master tout baya donc na expérience na monde na mona tout na ebi tout. Donc bref, to beta maso na biso ya BCBG to tika makambo ya elefanto yoni comme private na ngai moi. Merci mon saka, merci mon saka, merci vraiment. 18 ans, moi la mi balé na 3 ans. Merci Tomoni bébé, merci. Moi na le bosso na beauté na zaki na 18 ans, moi la mi balé na beauté a comme na 3 ans. Vous comprenez? Donc ce qui bon bref, merci na papa nanga maïe moko vraiment la mine d'envoi vraiment na peso bambote belé pourquoi pas donc création na bosante dina kabemba 30 giga yemoko Christian Bella vraiment na lingi bino ming Neves Pablo to Neves Pablo so VLP vraiment na bosante yemoko ma onga la benga kamo pepe but nous surtout bazo kokwa ngaite Jojo Ngonda imani vraiment mo pepe bakanga ba monati bakoko simba hote tala kanza mende mutu yenda ko kolba kia simba yo Jojo Ngonda imani vraiment na peso bambote belé papa langa leso totali oza moko oyo azana kati ya BCBG vraiment o tozane pour les moments o tozane tozo partager ne musaka lelo to komona problème oyo eza entre yemoko souverain binadama na sai to ebite bazowela nini sai apesa ki echan to sai apesa ki nini po ekomala ba dege ya makamo boya ko kitaka na ba podium to ebite vraiment yende ko fungola biso mwanda po monde mo mpe mabende ko zelelo ko vraiment po ba yo ko boss na ngala midonvo vraiment azo zelelo ko na Jojo Ngonda imeni ata ko to lipa ngara mwamba soki na mateka mais question na biso ezongi ngasoki 100,000 fois le bien plus de unième fois dans le bango lelo donc on a pas équipe dès qu'on a fiston ma fille ça a un problème mon côté c'est longa na papa chéri ngaza parmi ba guerrier un mouvement parce qu'on a bien parmi ba guerrier un mouvement donc guerre ni on se le quoi bunda na papa chéri le quoi bunda na wenge BCBG ce qui numéro 2 était numéro 1 kuta na né on a bunda ba guerre maison mère mouvement qui ba 6 mois mais qui n'atika la ngamo. Il faut le canal on a TV chaque jour donc il y a des émissions sur maman la bitumba ba Célé ba Bill Clinton to sur ba Kalfungula biso qui émission to sur quelle émission na kasho Kalfungula ba Célé donc émission mais ba kangi biso na ipen na ba Bill Clinton ba bitumba biso buningani kam na tikalaka pour la nord oblement mouvement qui serait n'importe que ba 6 mois la tikali ngamoko OK c'est que ba Vancouver ba Canada na tikala ngamoko publicité 3 mois avec le Mukamba, tu bêta stade des martyrs, débordement, proposant au rabeta plein à craquer. Biso bêta un débordement le bi, ma étonné vers Sopani. Naika ngamuro. Donc ça na parmi ba guerrier mouvement, d'autres ba bato OK, ce que yini mobuta ndo ba na tchaka mutema na ba fantastique na ba berin vert donc ba biso ba musako. Donc dans les deuxième tout le troisième na boya. Ce sont les premiers dans les deuxième.
pour presse me te bunda bagarre ba mission ba moi le biso mission ba moi logique ngane na bagarre na bango nazo ya pona komelo wana ba disha tipo ba tumbula papa chéri na téléminette na TV na côté la disha na TV ça l'émission na côté lié maison me vendre ça y vient nga mo pao au monde pina ki mal à télémi la vie so kana sur prison na beto no pour na guerrier mouvement TV atalaki na de wengo fona kanga sankara koto na kanga mosaka et blague te atalaki ba bagarre ba bundaka makasi bangwana donc bref ce qui koyi na yokaka na télémi na TV ça na mateli pina TV ko na mateli TV na expliquer que non ba tu charate bina de mamutu mukulu papa chéri leader pembe le sala ba blague ba côté kuna awati mais ti le nan orchestre pesingai d'injonction te nan orchestre c'est loko mura ça été donc je trouve que il n'y a aucun problème entre ça et papa chéri oh ngala ebi c'est que moi je sais c'est ça ça pourrait être ça que ça pourrait être que le jour où tu prestais qui na extrêmement campagne concert avec Damé Dimonekene tu peux mettre tout le monde là-bas Matsana biso fisson ça ya koti a bolindule azobina ndule azobina mais instrument qui bien te papa chéri so mke abetindule a gangeli sege parce que chef d'orchestre c'est wana tina suka nango ça maté matape le papa chéri bon papa chéri a chaque fois 2000 façon il a sege pourquoi vous instrument boy pourquoi vous manquez fanatique na biso fanatique ba musique bien ngala bola vendule instrument yango tétarable fumba me batilo na po to ngombe na soso mbachilo na po ateza sika ke la po si la raté pour bana basala la toilette ba beteza sika ezana kele mongota macédoine na pata renor ngolé la ngote ate mo lambaki ato pesi mo paya o linga roboya alors tant zo baluka ça c'est que mais comment est-ce que kata ça tourner à kanisi que papa chéri akimie papa chéri akimie bana problème mongote ya ça la comédie na qui toko roi de publicité mutamena ke na publicité ça ba tunyo so ba mona vraiment ndenge papa chéri akitisa ke na podium ata mukolo moko te papa chéri bana azana nu mutumo aza arana na linga soni à part soni azara la souci batu à part souci batu alinga batu papa chéri na ebelier azubina bana la bota bana kota mouvement bana kota mouvement 17 ans on a papa chéri akiti mutu na podium ti ka babi ke mutu akocha kike eza sege mutu akocha kike po bakita na podium toko c'est la muta batu likambuté c'est gazo beta drum ni na rolo c'est gazo beta drum makela la musique papa chéri gazo yemba papa chéri to elo ni na to et simbate bana signala ki akoko signaler moi elo mo ka ndenge zala na vraiment basali pe elo kwa po bakita to na wenge soki balingi yote so balingi yote yaka no te lupangut so zo futa to lingi to no mata ba pri to no kanglo ba toilette to na wenge so to boyo ko to lingi yote na concert na so o kota même pas quand la porte va triquer na wenge so balingi yote na porte va triquer o kota te yo kota so bina chaque chanson so mata pe na podium chaque minute tout ce matin pour papa chéri vendre au monde ndemo matata au matin ba matisa ça matin na tous les nzembo papa chéri wa mona tout na bana wenge ba ebisio ba ebi wenge ba betelo ke soki wenge ba boyo kota concert na porte ka ko kota te mais lelo yo na ebité mosaka mandingo zo yebso mais ye moko sa mavinga mais alobaki yango abike sege mutakochaki po bakita ye na podium alakisa na sini ka ndenge zalaka ni ne eloko ni salama ayesala même soni makasi ya makasi vraiment ya kosakana ti mais vraiment konzi aliaka nyama ya opola ye moko te fali na batuti donc veut dire ceux qui bumeleke les kabilo nyonso ceux qui ça ya lobike lelo papa chéri mtakitiaki aza comédien aza artiste monene na mboko yo azo créer pe base na ye lelo na tali internet tout comme zongi sans théâtre sans ça la moins publicité car banda kangami na biso na papa chéri comme ça c'est lelo bato ba linga ta 74 ya rosala l'émission ça papa chéri pourquoi le gars jakula te pourquoi le gars vient na shora mbemba te pourquoi le gars qui ba monsieur ba belé soit ça beta ki borata na vie dilu tant que ngé banate soit beta ki bore tant que na fait masum de brende ngé ça la psychoté asa pe ça ya zangana makamune ya boetro ça ya makamune ya boetro aza comédien ko ça pe business pour azwa succès na yela yo sermon na TVP sermon panzana ka pe mona aza mona ville tumbat bako sibuta ko sepe makambuke siko yango lui ko lo ba que par là que ça asalika de loko po azwa succès toi soit que ba ni na e mata
tout est possible na art, tout est possible na vie. Maman même yeso za moi sinanga bomona boto. Au moins na otanga ba dollar na ngebele. Obi mukona oko bani bisabiso. Mukona ko sa moi bisala sala. Oko kanga na bakingo. Oko longola ngai. Oko cha buto mo lukuta. Oko cha buto mo lukuta na mutu na ngai nelongi nango bomi yango po senga dollar. Ezala ndenge wala moi si bozana 1000 façons bisanga mbongo. Moi ça na 1000 façons bisanga mbali mbongo. Ndé peut faire na 1000 façons créer business. Vous allez comprendre. Nasoya. Oui, ça va. Nécessité. Musicien, artiste, ça a le rôle à moi. Si moi, ça n'a pas façon de recréer base. À côté de la question à parler, à côté de la difficulté. À côté de la question à parler, moi, string, à côté de la moto, bah, ben, noki, avant qu'il y ait ma place à Zokende. Tout le monde a rango, papa m'kolo à Zorambongo, maman a bien la combat, coulé là, Benjamin, omelette, on a tchaba poivron, ogim takan gara makiango, même quand on a un en français, omelette. Mon papa aux Zambongo, maman, bonbon, ça le petit langamai, obin de la pompité. Les ballons avant de la rabat, on a fait photo dans la réguetter, on a vendu les ballons. Vous allez comprendre. Donc, ils ont à peu près bon. Vous voulez, à peu près, ils ont le banine qui est artiste, ils ont moi, c'est ça la façon de leur m'samba limbongo. La politesse ne peut me la m'sambongo. Na roko sapé, il y a propre. Roko sapé propre na l'over, non pas m'samba limbongo. Né artiste, ça pas créer base. Même tout ça, c'est des solo, salipé ça. Mais c'est que c'est pas ça qui passe, c'est que c'est quand on a le lobby. Et c'est ça, aucun saté. So ba boka likolo ko la rapso ba kolona to mo le no boka so mo na ko la rayo moko et le but que si se position yo moko na biso to kabuli mo katikati ata to ba ote to kipete to landete to fula ete ki biso to kabuli yango c'est que ça un pépement et non ka ça lika que de tout moyen bo eloko esa na mapo succès na yemata lelo yo musaka ko sela yekutu ke azobela ke ba en ngana yoka ba ko sela za mona lutumba ngana yoka alekila mo pela ba TV ya sala animation na théâtre na pièce si ma bato ba yibinde na monaka ndene ko ba makako mbwa ndene ko ba motokino ko zwa ba kilo ne bebe na ba poto quartier moko maintenant nous na monate pas sala théâtre moko mona bunya bisoto zwango a congolais surtout bibunya j'étais beaucoup crier le bosso salim c'est pas na biso zakara yango ce qui paye ça qui wana mtazo tele milango to boité so ga lobi ezaye to me comme ça la kezaye a otem la papa chéri to chanta misine c'est que boyebi que ça c'est PCM no moi crime na katima na ezaye a otem la papa chéri to chanta misine kasi ba kitsa ke na mouvement ayaki poza eza groupe ya papa chéri là kende coiffure na so eza mabena ofinga yo to na finga coiffure asala kiam ofinga muto asala kiam alors kim na sala kipa na biso chanta misine kasi te oyebi ke na ba cripe ba yibaka na ba cripe ba ko yiba moi cri ya mutu mo wepe mutu nga sutuki mba mo cri na ebimi ça auto ça c'est na tête mo salia ma ça na vie de le mutu na linga comme na mbutu biliki ntoto ngina komba mbutu wana uti na ngola aina ngwale kina na TV bimikolo mbutu biliki ntoto lobi na TV ça c'est un seul combo na biliki ntoto l'église na chaîne funda biliki ntoto les gars tumbla mbutu uti na ngola mbutu uti na ngola Bill Clinton na yoko comment ils sont pas Bill Clinton mais c'est Bill Clinton avec na TV ba que c'est comme na théâtre mbutu comment les peut ça théâtre temps comment les peut ça théâtre ba vidéo ba c'est basala na matara punda ya biso to silika ba comme tu na biso te basala anti-terror basala ba biloko nso ba lopele ba cri tout ba malewa non théâtre moi malewa te théâtre moi malewa ça le bon avoué ya président Ouerat et c'est président Ouerat les gars qui n'ont pas comédie bobi titre nanga et ça toi là mon kili il n'y a rien de nouveau sur terre biso professeur sur mathématiques abaki calcul to sala formule to bimsa avant ba bimsa on t'a pays mon robot il n'y a rien de nouveau merci Moussaka merci vraiment merci ah oui et ça là nango Moussaka papa me boté na boté maman na trichara et ça là nango Moussaka vraiment to yaki vraiment na makambo ana vraiment te to loba pe to koti nda mais to yaki mapo na yo moko vraiment Moussaka lelo oyo tozo mona bato ebele ba comme na masisi lycée surtout tant bazo sala ngo bongo et sala ka ndenge nini ebela ba kese mwa ka msu bazu bon moi bazo boire bon moi zo boire pona yo ozaka toujours na masisi to ngo kota moi au changer moi rythme un parolier aza le rôle écrivain malheureusement ba tango parolier makamle ba embarango différence c'est un écrivain parolier le roi maman bilanga ba chanter ba masa msusu baza ba maman ndaku na ba maman wenze. Pourquoi parler maman bilanga? Parce que maman bilanga ça la pondu, aloni mbuma, azu mbuma, aloni misi pondu, tekeli maman wenze. Maman wenze tekeli maman ndaku, ne pas parler. Donc on veut dire nous ne pas parler et quand tu es pas chanteur, ne bino ba fanatique boyoki. Alors parler tout ayembaka, à ça la plante, à ça la makambutu. Ngale zo na yoki, ne na ba proverbe na ngala ba album nion so batu.
pour album monté bana Kinshasa na proverbe nanga ya orchestre tout banda na banda boulot baso ngana TV ndena lekaka ngaso pa nanga nini ya nini tozana bintu zo travailler me bozo tabila malanga siko so la tabila malanga c'est au fin ngani pour nous seulement la chemise nanga donc na l'avantage de nous ba na bien konde na expliquer na le ba pas orchestre tel ou proverbe nanga tel bazwa pas nan partie nanga ndam bazwa bo le sala nga bien toi ba porter parole belé mais kaka yanga bazo zwa c'est bazo sentir nanga na za loko moko boy nanga na za riche ne ba yibaka le tumba ne bazo rapper pa nanga et ça nga plaisir ba mission nanga accompli parce que na monde yo papa le tumba tika apprendre est-ce que va côté yo pas ndori ba pe yo taso ba tiki ya bomba zo ba pe yo c'est que ba sentir na te bien ngala ba vie le tumba ba waze quoi différence c'est chose nini bon ba proverbe la mongoza normal les sec ba ça la proverbe canon mais sec c'est que nga proverbe na sala kango na timwa mu pepe omoto to na okola pepe vraiment bakanga ngo te soko kango mais il faut zala ka nzambi tala na okola infirmier mo tizo se bana kitamo ba bi infirmier mo tizo ça za infirmier tala okola na ngara ya changa tonga mukuso batunga puko cha ya changa tonga bitonga ne soit raté oh même seringue miso ba kiso ba ke ba chinga ngo normal et suis mais fa chose seringue tant on installe la sepsie donc la sepsie la façon de nettoyer milieu microbienne pour comme milieu sain de ba tchara so alcool boye ba ça la sepsie ba me laisser ba en vouloir ngati donc il y a qui sont installé la sepsie au moins la voiture tonga full yango parce que malili tonga beta profiter beti tonga malili au moins le qui le roi glace nanda va pas citer ti la cola na tikala na idéologie qu'il faut vite ça changa tonga le tonga ne que ça na bato ndeni nga ça la proverbe nanga proverbe mona papa le tumba roloba ko ya bosa na mutabokele likongate ezana ya seki moi ça rebosse na muta de VGT mutu to bossa na mutu salisa été mutu bossa mutu benga na potote mutu bossa na mutu bala été alors on na quartier donc le bi ko bossa na mutu a bokele likongate mingata na ya na proverbe le na lo babongo nga bisuki na bitambola tambola na ye azwara ba kombe belé na mutu ba robenge cheveux a ba benge favori a ba benge paupière a ba benge cils a ba benge mandefu a ba benge poil a ba benge masasamba musu mona tengate po na balalité mais mona ba bino pe ba so ko benge ba mèche ba plate bloque belé o mona nga ko sexe ça na lo bina mun kamera mena seki ozomona yanga na koloba VS grave koloba ato swani na ebale to mata ato swani na boîte to kitali bongo moko te eza normal donc resto kabuto bebani na to kabwana biso minga na koloba boye nabi différence la Bible na journal Bible journal enzulukara et si la valeur après mon kolomoko na sika nango mais Bible était comme ya kala était katani ba page Jésus bigisa kaka ezo nuna mezo bigisa kaka Zomona donc Bible eliki journée pour bakonso bakomba makonso ya makomi mais mo rekomi akala ba page 4 maison bigisa ba bozo tanga mpe malamu so chompela lipeka bazo sepela nayo mais journal monoka mukolo moko mais munene koko tata 24 Bible mais mukolo moko maloba ngo style comme ko so sel fo bo misalobi oh tile lona to sel fo ya misa Bible mususte kaka Bible ba Jésus batikaka ya to so salela moninga na kena ngo bon ya monta na sisi ba liboso ya seki ya mibale yo seki omoni na rolo basu ya misatu na zo par exemple biso na ba velu tout mal ba voyer quoi ba prophète la ngoza libanga te papa le tumabi mukilina wa papa tumba balobi na biso na ba vivre balobi ke ndako la raté mo be sike tangaka ezati seconde na un type proverbe Nicolas proverbe on a ranga moko na lobi ndako la raté so pole na mbula mbala moko oko be sike tangaka mune boye lelo mukolo so ko ta tsombule baniso na bombi bino e bano tangela mukolo muto ya futela bobi seni na salon là a dema il a changé tol donc le but pour la fois no 15 pour le caractère na yo na premier jour na roye ba yo ozomona oyena na premier jour lelo otuni na sona ngamona na sala musique te ka premier jour ozobule na opeso mukile bi ba boka libanga kana manga hotela libanga boka libanga na manga hotela ngana boy na type proverbe na bi ba mama zemba luka manga mbeso pona ngai nango de lebi makamu na yo yango te fonga na salela mukile bi o mbwa mesana na singa na kingo ngana boy nga bité so mbwa mesana singana kingo aibisa makaku te pe akanga singana kingo soki ya mona kango bien posanga chaînette makaku pas sepela na loketo posanga ceinture donc veut dire makamuna yo eza ya ngate vena mwa lobaki lelo samedi mokolongulu aliaka mwana e ngaso na lobaka au contraire na ozana nzemu langa na lebom langa sueme na loba lelo dimanche mokolongulu regrettera te nani aliaki mwana e po akoy mobange me muto melema ina kikoso azalite eloko vraiment esekisi vraiment vela nga jojongo na vela nga jojongo nda mo pepe on ngala ba mo pepe mutako kango vraiment azate na bosante ye moko Dina Kabemba 30 giga Dina Kabemba 30 giga na bosate Docos création lelo oyo na ebité koko ebisa biso programme ya mouvement ezandenge nini
Pourquoi mouvement eza ndenge nini tozokende wapi ndelo pe opesi pe numéro contact na yo ba on surtout ba na posa baya ba soutenir baya mso ba sala ba mo elo mo na posa ya la PCBG asala ma mo ebele opesa biso mo programme wana vraiment ba surtout bazo se na site na mso poto na poto ta ero tu na buka lupango oyo so manolo pamba na kala meta ero tu na buka lupango mais suka na ebeka ke ifele kana suka kana buka lupango tokota ka vraiment to sali ba devi ba ni biloko nyonso tu ya lupango après na suka nango tokozwa buka lupango na maboko na site na mso poto na poto moi si tembete moi si bachaka ne tembete tala ka mutero kinyoka ya parce que le anglais avant na dame c'est ba na ero kinyoka ngala ba anglais mo la zona ba difficulté ba français mais na ba ningala mo to comprendre ngo pete mais moi si na kinyoka ba sola ba zwa peta lia ngote lia na nyoka yo vela kini ba na nyoka ngako na banga discussion te mais azo sangona nani na nyoka et puis ayoka kinyoka moi si atala bozi ba est-ce qu'on a gagné moi si mutuka Salomon et Samson grand prêtre abeta na armée mayemo armée français boya beti bino yemoko mais moi ça 5 gilet à 50 francs abeta Samson Kovo boa force mama bobe bele ko le kabiso mon roi David a commis piso mezo te abato zo big sabat nous la so munena yo a commis piso mezo big sabat zo big zo te abato zo big sabat mais Bible moi ça sambuse na Bible ka kengela moi sina kikoso roi David abima na système ya tozotala tozozimele et puis moi na tande sa mamango na ndinga mabete na zalaka te mena tali pour comme matina ba décret tinda soldat na première rang la guerre kufa c'est comme le même mamango ça le rôle yo de moi ça na terre guitare moi ça na terre mbisi moi ça des soba na académie bazwa te wana que bazwe longi na ba to pandi na ye me fele ba kokite po ba na académie bazwi zéro liko na ye basi ya bongo ndeko David abomisa kai moi si mtakomisa moi si arrivé ça roi Salomon ozalaka na tout arrivé ça ya mama la bula que mon pandi na ba salaire ba corona ba mukimo ba gombo bani kwa kina mili basi c'est makango or année na 365 jours donc roi Salomon qui donc il na kolo gombo donc nika kamina encore aussi ça donc mais roi Salomon surtout mais la bière pour te yora masolone surtout mais la moins 20 au moins vers zo toka pour ba koko les gars qui mo belé na nga mabete bref tous on a programme mon les gars entre parenthèses pour que moi si azamu ba saka na nete moi ça kilo le papa nanga baralanga le papa nanga ba ki moi ça na sac ya bizalé na libala à côté ngo moko on aura peut-être changer na utinda zo boye akomo ya prière retard alors ya prière mais ya prière na sur masanga on prière en kene na brasserie na brelema to na inibra donc faut moi si faut tu dîner ça bizalé pour peut-être changer raté pour passer beli ba comme si bolingo roi match l'entraînement nazo ya l'entraînement basi beli ba comme si bolingo roi match l'entraînement c'est le faut chaka ba bien belé au tient na match akomo beta ba poto na banzadi donc basi beli ba changer na kati ya love que na ki boucherie bref tout est kolwezi likasi Lubumbashi to fond ba kermesa to kanyango pour que me se peut pas en famille to wela ngote pour le pas en famille to tongite a to tongi meuble moko boteka bokala ndenge moko to contaner na le pas ngayo moko ndenge papa Chira zala na kermesa fungula kangi atiki kermesa a voyager ailler a permettre tête de verdure a permettre extrême samedi to sengi congé simbité pour même ligne ba bengi biso to beta to ngina choité le boko benga poche pamba poche benga le boko pamba te c'est poche benga le boko sera jouer loko donc to beta OK c'est ça na bon bien ça na bon la marché te mais beta ko le OK c'est na bon la marché c'est que ba na confiance na biso ba bi produit papa Chira pe ça bango donc bref to so la concert dimanche ba concert na so dimanche na Riben Hotel na pemina sima ifasi kwana pour nga mosaka numéro za toujours numéro contact nga toujours 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 ba de match zo ya kalate na profiter na pesa mbote ba de match na ndeza album ezo ya kalate bien victoire pour plein belé bimi nango to parce que ba jeune ba félicitations ba animateur ba orchestre et tout vraiment coup de chapeau tous les génériques bobete simbi pour tout le monde nous on rate tout le monde générique tout est simbi en tout cas félicitations na animateur pour générique ils a plein et animateur et toi on a choisi alors liputa mingi a plein basi ata papa ntasoma melo ka basi et notre générique et non plein animateur so tite meilleur tous les génériques comme on a animateur ba sali musala makasi félicitations à tous les génériques ata moko teza mabe tout Simbi. Donc bref, on a profité de ça. Numéro 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12. Na pesi mbote na Tyson na Paris wana na mwasi na ye. Na pesi ba mbote Cédric Aloui papa na Chloé mutunanga. Blanchard Kabanga. Moi na obikane kala tenzamba la kisenga déjà raisonné que ndoi bo ndoi mo ba Blanchard bobota masusu le 27 juillet. Donc Blanchard Kabanga mon ami na Lyon wana mo konza Lyon yo. Pesi mbote belé petnanga Chico Sam. Les lumières de les États-Unis n'a pas Mbote pas Ali. La personne était au Brigitte
Annie, vraie chérie n'a pas eu Brigitte Annie, Brigitte Annie, petite éruption. Dédé Matende, la grande dame de Londres. Après Queen Madere, Dédé Matende, la grande dame de Londres, de London. Pire, Moutouna Nenga Mukete, Fanny Bongele. Fanny Bongele, vraie chérie Nenga Mukete, n'a pas sopé Mbote Pozali. Dédé Matende, grande dame à Londres. Et il y a pas d'emboîté différemment d'ifoué coquille. Donc, on a passé Mbote Naba et tout. On a passé tel tendaï. Au roi comme moi, Maboko Bank, Maboko Netang avant banque. Pour la banque, on va passer au réseau, carte électeur, au réseau, quand on a mis connexion au boulot. Il matin, la nuit, range de bossi. Na bandal, na biso, na ponga mère, à couliteur, na bandal, na kola pewana. Na bandal, ministre, baleka, PDG, baleka, artiste, baleka, on tout ce qu'on immeuble à 3 niveaux, Jamani. Moutopina, il y a 6 niveaux. Na bambala, on a permis à 5 à 5 immeuble girafe. Ça veut dire immeuble, moro, les autres qui ont tous les ndora bandal, on va sur la toilette, nous qui consomme au titol, tout le monde dans ce cola. Moutatia, mon tel tendai, moi, mon quai à Vandu. Le bouger le plus simple du Congo. Donc, à ce moment-là, on a âge, on a pétrole, mais là, on a salaire, on a salité. Mais nous, on a récupéré, il y a ça, on a bébé, on a jeunesse, tout. Boga, moi, peut-être, on est prêtre, prêtre. On a pété un botte pas ali. On a bossé un pété, on a prince, on a les manselles, mon bien, venant à Grévy, ma petite foutu, il y a Alain Kadima, mon conja Djobourg, mon conja Cape Town, mon conja Afrique d'ici, on a pété un botte belé, ma salanga, c'est Pando, mon bala Micheline Pando, Florine Po. Mutuna to ndolo kablo place mona yo minga zwa yo kinano mikili masalanga lin chinois mutu batinda rabenga nga quoi. Donc bref ce qui monoko ezanga lokolo mabeta kalibaku sona ba mabi pote mo balimbisi na bango nga ezala ngo choite balimbisa nga batene nga rigueur troté na pesi. Pourquoi eloko vraiment on a habité John Mabaya na dit donner samba bambote bele famille ba suka. Oui eloko na ebate vraiment à tout moment où nazala kana ba invité na ngai baza toujours que ceux qui ba lobby na suka après ba retirer que ceux qui na lobby mabe balimbisa ngai. Moni ezani bongo pour moi sans on tenir pas parole ezali kwa nzamba bagili kamote boro sala sabo changai tant ça couple na za pembeni yozo monete nzamba bagi pour couple me simba pour ma mutu bosala ngo simba fubolo baka soki nzamba lingi tango bandolo bango nzamba linga kite azali nzamba sala so bolumbu atinda jamais biso atinda jamais ange ba kati so suki balta so patana tala biso pour mutu so sala mutakoloba babi munoko yo eza mobomi monoko mobiki okoloba babi la bouche qui parle trop. Et je rappelle moi ba photo mutu sala misu to le bébélé na mutu noko ma naza sainte Jésus to kina maloba bien mais Apollo na muyibi Barabas premier examen nzamba sala batuna regeta et rotindi robomore bukani nzamba ti na mu Jésus na muyibi boponi nani mukile pona muyibi ya on peut Jésus kana ba que je reviens bientôt azo na merci mon saka to côté malabiso vraiment ma bête famille zo pena batala terre meranga ye biyoko so ba tchara photo na calendrier mbele otamsa mukina reta do batu ba benga mutu jeudi anese le kana on m'a boire longa kande pota la rabasse on a taillé papa une de juste ça va naé ko négligé été ki ba azana été la mala tombola so tomboli somba so sombete o ala simana mto somba on sa tombola donc balaé fanaé mais na pesa mikolo na succès kana lomna bi bali bo pesa papa basi na biso mbongo bi bali bo kabla basi bo pesa basi mbongo to boy mobalo koma comme le rola mo l'académie car tout comme ça moi so quelle concordance quelle harmonie mutasala ke lambo noko na bangote mutasala kolo tata kulit na bangote pesa mama mbongo alata pesa mama mbongo abima pesa mama mbongo asepela pesani so ça l'on peut belo pesa pepele parce que on pona biso na mabele bambo na pandina so ba makasité baza pepele faut te battre la bango to lengue la bango 9 mois papa zo kende otam zo koso sa maman zema mulai avakati se katisi azo bomba libunga mwana po yu papa sepela mukile sepela papa kabena mama so za lango pesa mama ko hésiter te na bi mwana telem la ba mama faut bazwa bon papa tika maboko flambeau boniko okomina. Merci mon saka, merci na bino nyonso vraiment on a lingaka mingi ope bino nyonso to bolinganga mingi bombo sinta des coups de jambes bien chargés vraiment na pesi bino bombo te belle place bozali vraiment na pesi bombo te na ngala ye moko boss na ngala min donc vous vraiment mosako na
mokolo jeunesse du Saint-Esprit na peso mbote belé pourquoi pas ye moko mère Flosibel motema jeunesse du Saint-Esprit na bosani te ye moko Pablo to VLP vraiment na bosani yote na bosante Jojo Ingonda Aline Ogenda grand joueur na Paris hein Aline Ogenda grand joueur na Paris na bandal Aline Ogenda grand joueur na Paris wana na pese mbote belé Patrick Abasu babo architecte solo na pese pe mbote Mimi Loli qui vrai chéri bine te développer koloko date yo na banga côté wana quoi mais mingi nde Alain Kadima mingi Blanchard Kabanga mingi Cédric Aloy papa na Chloé. Merci Kande balbaka mingi yemoko Dorcas création Big Sandra mokolo na bosanité yemoko Dina Kabemba 30 giga pourquoi pas yemoko Bibish Kalubi vraiment na lingi bino mingi yemoko pe na bosanité Christian Bella yemoko na Tanzanie muta sali so ba clip kitoko ba single kitoko Fanny Bongele vraiment na peso mambote belé na peso mambote na ngana Léa Poutou pourquoi pas on a vu que na ko bossa noté yemoko vraiment yemoko Ans Luzolo Jani Katanga vraiment na pesa Junior Mokoko vraiment na lingo mingi na si vraiment ko o solsanga ka masolo kande za Junior Mokoko vraiment merci na bino ne surtout na lingi bino makasi mini pour linga makasi émission na bino facilité nyoso na kota na facilité to liaka na facilité to mila na facilité bombo sinja des coups de jambe bien chargé na lingi bino makas à la prochaine merci mais bon ça c'est ça www.potonapoto 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 www.potonapoto